Zandenga JDK John Diamonica Nzambe ya mwana moke viens dans mon port mokonzi Koffi Olomide les jeunes patos Ornella Yowa Kabongo JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbala na mposa miliki mpa bolinga bato ba congolais na ba français bandimi ye JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Bonjour chers amis, bonjour. Alors c'est bien moi, Grâce Ilondo, Adekar Clean Service. Alors, qu'est-ce que c'est Adekar Clean Service? Adekar Clean Service, on fait tout ce qui est nettoyage, intérieur comme extérieur des véhicules, tout type de véhicules. Et c'est pas tout. On fait aussi tout ce qui est tissu immobilier, les canapés, les matelas, les tapis. On nettoie, on se déplace partout, en Normandie, en Île-de-France, et même dans l'Oise. Il suffit juste de nous contacter. Contactez Soda Poto, John Diamonica, mon vieux. Merci pour la force. Merci pour l'énergie. Mbote mbote na balandi nyonso ya JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na confiance, merci na patience pe fidélité oyo bozalaka nango pona soda na bino ya Mikili eloba Jean-Louis Lubandila botika na kaka moko l'unique et le seul o nazalaka fierté ya communauté congolaise na kati ya Mikili ya poto. Bandeko naeli bino sujet ya bolingo. Bolingo pona Congo. Bolingo pona mboka na biso. L'amour du prochain. Avant tout, na yebisa bino oyo naeli bino lelo na kosenga na bawe ezali mbala liboso bamona soda ya Mikili balanda soda ya poto bayoka ngai to s'abonner na chaîne na biso oyo eza ya bino nyonso na kombo ya JDK Mopao TV ko s'abonner ezalaka nango ofele. Bandeko vraiment merci na bino surtout oyo bozali ko s'abonner, merci na bino surtout oyo bozali ko liker, oyo bozali ko sa ba commentaire. Merci vraiment na bino surtout na sengaki na bino na lobaki nzambe ya sunga bopesa ngai 2000 abonnés avant de koma fin de l'année, avant de kota na 2026. Nayebi que mingi bokanga makana soda ya poto, bolandaka soda ya poto, bolindaka soda ya poto, nayebi que boko s'abonner. Na yango na kopesa na mbote na sponsor officiel ya JDK Mopao mokonzi soda ya poto MK Monique Kasi Soso ya mboka Anita Molembek ya Banita ba bisous ebele, merci na confiance, merci na patience et surtout na fidélité et ba encouragement na yo na ba conseil na yo esalaka wow.
nakobakisa mbote na ngai na monsieur le maire le bourgmestre ya Bandal l'honorable Afo Ndofula Mapuya. Nakopesa lisusu mbote na ngai na papa Marcel Kafuti oyo ya la défense Paris la défense na 92 na haut des Seines. Merci beaucoup papa na ngai, pesa na ngai madame Bambote Ebele yebisa bana nyonso oyo tina Kivu oyo nyonso balandaka soda ya poto en tout cas nzambe alola apambola et na kosenga kaka bo partager rande bozo partager en tout cas merci nzambe alola atika binote amona bino. Nakobakisa mbote na ngai na Jerry Lubaki na mama Louise oyo ya Bruxelles. Nina Exotique 91 290 Arpajon, département de l'Essonne. Nous sommes en France. Admirez vous-même ces cadres somptueux, prêts à vous accueillir. Pour tout contact, appelez-nous au 01 75 59 94 68 et au 06 23 79 92 94. Nina Exotique, c'est la différence. Bandeko, naye kolobela likambo ya ministre oyo ya sport et loisirs na bete dia li solo mais namoni bato ba réclamer ngai namoni bato batinga ba vidéo mususu babina nga soda ya poto beta kaka beta c'était tiba koyoka. Alors naye kozongela lisusu ministre na biso ya sport et loisirs monsieur Didier Boudimbu Nabandi cette fois-ci Zwakiti Vandisa entourage na yo Vandisa ba oyo nyonso bozaka na bango elongo Vandisa ba oyo nyonso bozaka na bango na kati ya ministère. Et puis je m'adresse aussi en même temps na chef de l'État, président de la République, le garant de la nation, chef suprême des armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Et je m'adresse aussi à la première ministre et je m'adresse à tous les sportifs congolais, bas sports nous sont confondus, les judokas, les karatékas, taekwondo, les boxeurs, les catcheurs, bas footballeurs, bas basketteurs, bas sport nous sont aux Arana Congo, volleyball, handball, en tout cas, bino surtout Bovanda, Bolanda, parce que lelo oyo nazongi lisusu na likambu ya bambongo oyo ministre azali ko bimisa. Alors, naye ko se rendre compte que biso moko ba congolais, on dirait ça biso loroté. On dirait ça biso loroté, biso tkalga ne loko moko auto bundela na ba réseaux sociaux en ce moment, auto inondé ba TikTok, to inondé YouTube, ba réseaux sociaux ezaka ne loko moko Marcelo Tunasi Oyo, soi-disant alingi abala. Bandeko, Marcel ou Marcelo abala, abalate, etali biso na nini. Ezali vie privée na ye. Akoufela ki mwasi, certes, lelo, alingi abala soki mama Esther, ezavi na ye, asala oya kosala, etali ba congolais te. Ba congolais priorité ezali ba accord oyo tokoki kolobela traité oyo ya ba américain entre le Congo et Rwanda, ba accord oyo yango oyo tokoki kolobelaka na ba réseaux sociaux. Tokobeta masolo ya mboka na biso ya guerre oyo ezoleka na mboka na biso na l'est ya mboka na Goma na Kivu soki Bukavu ndenge bato baza kokufa yango masolo tokobetaka na ba réseaux sociaux tous les jours. Et biso kangami kaka na eloko moko soki ba rando te ba mafinga te
ba polémique ezanga tinate to kamika ne loko moko mariage ya Marcelo Tunazi. Marcelo Tunazi azali simple citoyen comme yo nanga. Et loko nini oyo Marcelo azanango ya extraordinaire. Oyo boko kangamana kombo na ye, ça fait maintenant 15 jours. 2 semaines, ba Congolais. Tout le monde a fait distraction, eza nini. Eza vraiment nini. Alors, Marcelo Zotongisa, immeuble na ye, na limité wana, il y a ce qui 10 étages. Marcelo a fait Sakamutu, ata 1 euro te, akabila rabandimi na yete, a soutenu na rabandimi na yete, mais azako bala. On a un problème na ye. Jusqu'à présent, on a mon place Marcelo a tongi si toilette na Congo. On a mon place Marcelo a tongi ata association te, ata place te, ba chege balalaka, bana ya pasi, bana ba etike, nan na mona nangati. Kasi, banda bochaki ye na actualité, na ba panel na bino, na toile azo zangate. Et pourtant, ma priorité est belé, na mboka na biso, toi na guerre, ba dollar iso mata, misère, souffrance, ba toazo kufa na l'est, mais toujours le belate, biso kaka totikali na ambiance. Miziki, kobina, komendolia na banganda, ntaba, makoso, ngulu, komela masanga, yango o ezali priorité ya ba Congolais. Alors, bambongo yo ministre abimisaki apesaki na Monaco, apesi na Milan C, apesi na Barcelone, mais na ye kozwa ba fuite moko bimi na niveau ya Barcelone na okendango malembe afana kota kuna na lingana lo bana likambu ya bolingo amour du prochain suite ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Grâce Ololo oyo aote ko kufa na ba circonstances biso soto yebi na bete li solo ba tutaki na moto akoyaki na moto mais akufa ki nanu te comportement ya ba Congolais ebomiye na dispensaire azalaki batikali ko tuna kutu santé na été batikali ko simba été donc soki tozali na mboka ba pays développés lokola Europe ba France je crois que dispensaire wana ba reporter ngo plainte pour akufi na kata dispensaire na bango batikali ko simba été batikali ko zwa santé na été batikali même pas ko tala ye malheureusement quand on a le baki toza na grâce quelle grâce ya vivre na bamboka ya mundele ko tika te muto akufa ndenge wana na le baki to vivre lokwa ba nyama mais banyama kutu baza na volonté wana te banyama kutu baza na amour wana te et banyama baleki biso na amour na volonté na bete li solo ya makako bomonaki ya makako na kochela bino siko ya lion bomona lion bolingo ya mwana na ye alingi akufa na mai bandi konanga ba Congolais koma banyama bakoleka biso na mayele koma banyama bakoleka biso ba Congolais na mayele ndeko na bino akwei na moto akufi nanu kutu te azopema azoloba aosenga lisungi na bino ana besoin soutien na bino boye boyibi sac boyibi téléphone bokimi nango botiki ye ti akufi soutien amour bolingo ezate mais botala ya lion o azaka nyama mwana ya kwei na mai botala force nini oyo ya bimisi pour a récupérer mwana oyo ya ye botala boyoka somo bo comprendre que l'amour du prochain eza pona ba nyama kasi pona batuté et non pona ba Congolais surtout pas pour les Congolais nyama zako bunda po mwana ye a récupérer santé mwana ye azala en vie mais biso totiki grâce au lolo akufa tolanda lion mama
ya lion ndenge azobunda mpona mwana ye akweyaki na mai boyoka esa bino malili tolanda. Bandeko, bomoni bolingo. Bomoni bolingo. Mama la gisi bolingo. Ya mwana na ye. Kasi biso batu. Oyo nzambe akela biso. Amour du prochain. Ezate bolingo. Ezate moté amabele ki makasi. Voilà. On a elaki na chela bino. Na ibandeli ya émission. Yango wana. Sikoyo. Na okota na sujet ya mibale. Na baki na 3 sujets à obeta. Sujet mibale za nini? Bandeko na ngai au moment oyo biso to okende ba concert miziki na miziki okende kolia bantaba kotondisa banganda kobina na kobina ba bêtise mboka na biso na guerre batu mususu ba ko se soucier na mboka na biso batu mususu ba na souci koleka biso ba congolais biso ba congolais to na biso na kati ya distraction na kati ya miziki kobina kofingana na ba réseaux sociaux kolakisa banzoto na ba réseaux sociaux ba mama na biso kutu koloba kutu te ba mama na biso na obeta sete ba mama na biso nzoto ya mama ekomi eloko pamba na ba réseaux sociaux nzoto ya mama congolaise ekomi eloko pamba na ba réseaux sociaux ba papa ba mama oboza na mabala bobatela basi na bino ba mama obwana mabala bova na mabala bobatela mibali na bino mabena malamu ekoleka na yango kasi bobatela libala na bino parce que na quelques années dans les années à venir na 2030 mabala evanda souté mabala ezala souté pour mutakala ya mama congolaise na ba réseaux sociaux pas possible et comme excès nzoto ya mama congolaise et asusu na valeur te elengi ya kovanda na mwasi na libala eza lisusu te parce que nzoto ya mama congolaise mipende ya mama congolaise nzoto nyonso libanda mabele nyonso libanda c'est-à-dire que moi si mama congolaise kobina na kobina 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 ndeko moka uti koyebisa nga kala mingi te ya walobi nga sola ya poto kokondane fona ba pasteur mingi te faute ezali ya bandimi eza ya biso kaka ba mama oto mona ba mama oyo ba otondisaka ba église kaka le même mama wana bango batondisaka ba concert ya ba fere ya ba fali ya ba oto yebi ya ba musicien soka oto yebi ba batondisaka le même concert wana kaka ba mama na ka ba otondisa ba église dimanche voire même toute la semaine. Donc croyance comme telle est athée. Bonzambe comme tel est athée. Ba rane lengi. Ba laksa bilamba ba sombaki. Ba rane lengi. Ba mona ba on l'église ki ba gina ko sambela mais ba sambela na bango te. Ba on l'exalaire. Alors bandeko ba bundela Congo souci ya Congo bo mona ndeko oyo na ochela bino avandi na 76 awa musika tena soda ya poto awa na ville ya Rouen na département ya Seine Maritime Seine et Maritime ndeko wana pona génocide asali marche de Rouen ville ya Rouen tina Paris ça fait 145 km à pied pona bolingo ya Congo bolimbi sangai mwa malili mwa matanga mbula pona bolingo ya Congo ndeko na lobi pour le génocide au Congo na au marché de Rouen
à Paris à pied 145 km. Amona Congo te, Aïbi Congo te, mais amour ya Congo, quand n'enga yo karaba Congolais, n'enga yo mona ba Congolais, alors bi awsa l'on ba Congolais, génocide wana, n'enga yo bon ba Congolais, n'enga yo kata la machette, tout ça, ba viol, ba ni tout, à sali 145 km na makolo, de Rouen jusqu'à Paris, pour na bolingo ya Congo. Mais bino moko ba kolo Congo, bozana banganda, bo bina na bino, kofinga na ba réseaux sociaux, mitakala oh Marcelo Tunazi Azobala banda bokota ki barando ba polémique, c'est-à-dire que taba eloko malonga ezate souci ya mboka ezate patriotisme ezate mais batu mususu ba osala bino patriotisme batu mususu ba kolinga bino mboka kolinga bino moko boyebi mboka na bino te bolingi mboka na bino te batu mususu ba kolinga mboka kolinga na bino yango bo mona ke batu mingi bazo préférer okenda ko yibara na bango matière première na Congo batu ba ko na ko voir na Congo ba préférer na Congo ba mboka belé c'est pas na Congo parce que bango ba yebi ba mona valeur ya Congo kasi biso moko ba congolais to mona biso valeur na mboka na biso te mabele wana to yeba na biso valeur na moté mais mutaliban dali valeur na motala ndeko na biso mobali pour na souci ya génocide au Congo asali 145 km à pied pour na bolingo pour ses frères congolais. Alors, Botala, Bolanda, et ça là, Malili, Tolanda. Des femmes violées, des enfants utilisés, frappés à la machette, découpés. Depuis 1994, des millions d'enfants, d'hommes, de femmes. Rouen, Paris, c'est maintenant. Et c'est le moment, mes frères et sœurs. On lance la montre. Marche intérieure. Go. L'entraînement a commencé. Waouh! On a notre première montée. On vient de faire tout juste environ 5 km. On repart, c'est parti. Ça va, elle n'a pas trop pris la flotte. 1h47. On est à 10 km environ. Allez, on quitte Beauce. 15 km. Premier petit ravitaillement. Ce génocide a fait énormément de morts, commencé en 1994. On est au 20e, actuellement au 23e kilomètre. Les conditions sont pas du tout bonnes, mais bon, on cherchait cet inconfort, notamment au niveau des pieds. Allez, 30 km, let's go. Je vois qu'il y a un Lidl sur l'autoroute. On va direct dedans, trop besoin de boissons énergisantes. Je viens de rencontrer la première personne qui m'a proposé de m'avancer. J'ai dit non, je fais vraiment Paris à pied. Il m'a regardé en mode une histoire de ce génocide, hein. Des personnes te menacent avec une machette, avec un couteau, de te tuer, et ils te disent tu dois violer ta mère. Et c'est ce qui se passe au Congo. Ah là là, là je me suis arrêté dans un bar. Vous voyez les bars des routiers, trop gentils. On m'a payé le café, et vous voyez que j'ai un nouveau truc sur moi. On est actuellement au 40e kilomètre. C'est pas beau. Let's go. Ouh. En 10 heures. C'est le pied là, là. J'ai plus de force. Je sais même pas comment je marche. Frères et sœurs, pour être tout à fait honnête avec vous, on est presque au 60e kilomètre. Et là, je suis à bout. Bon bah, je suis de nouveau réellement perdu et paumé. Putain de merde. 70 km. Pour être honnête avec vous, ça va être la fin. J'aurais tout donné pour cette cause. Je peux plus. C'est la fin. Bandeko bouti kolanda bomoni ndeko na biso mobali auti na ville ya Rouen akende ti Paris pour un soutien ya Congo, génocide au Congo. En fait, aza ko soutenir ba Congo, ba Congolais na oyo ezoleka na Congo. Ndenge baza ko boma bana na biso ba blessés de guerre, génocide kaka toloba ba mama na biso nde baza ko boyebi kaka ndenge ezalaka bazo violer bango, baza ko boma bango bakata ba machette, ba papa na biso bazo boma bango donc guerre eza na Congo, génocide wana ye esali ye pasi yango alobi aotambola makolo de mboka vandi na Rouen na 76 tina Paris 145 km. C'est quelqu'un à féliciter pendant que bino moko
ba kolomboka bebi valeur ya mboka na bino te bona bino na banganda bona bino na miziki ba concert ba déplacement bozolongwa ya beti 145 km na makolo et bino bo longwa outi Belgique ti oye concert na Paris olongwe Paris oke concert na Suisse olongwe Suisse oke concert ti na Belgique bo tambola pour ba concert mais pour na soutien ya mboka na bino na bozate. Voilà on est qui deuxième sujet bande ko ngai toke na troisième oyo ya ministre ya sport et loisirs monsieur Didier Boudimbu. Monsieur Didier Boudimbu na kochela bino vidéo oyo ndeko français a oti koloba et ça lié pas si comme on a que 43 à 44 millions et que pour na club ya Barcelone. Alors na bande no ba ki ke na website bino club ya Barcelone azwa ki mbongo wana mais ekokité. Alors au départ il y a qui contrat au basigna qui on a ba mayo na bango o babet la balé ba tia balatango na mopandi ba koma visite Congo, visite RDC. Mais pour na bango 43-44 millions et l'équipe mouké ba boyi ba lobi ke mbongo wana ezo senga ba ça la publicité à Congo na ba mayo na bango ya entraînement. Na ba mayo na bango ya entraînement. Alors na éviter visibilité nini oyo biso ba congolais to luka na ba club ya poto puisque ngai pe na zaboye na la bilamba na ngai oyo na salanga moko na tia RDC République démocratique du Congo na nango belé na ndako na salanga moko. Est-ce que vous pesa ngata 1 euro vous pesa ngata mbongo et l'oroté. Alors Barcelone andimi azwa mbongo belé mais aboyi ko tia nabi ba mayo oyo ba obet la balle ba mayo officiel championnat ba tia visite RDC ba boyi ba riba ko tia yango na ba mayo ya entraînement mais na mayo entraînement on peut il faut rebondir là parce que ba boyi ba bimbongo ko kité l'équipe mouké donc 43 à 44 millions et l'équipe mouké bande ko ngai bota la français souci ya zanango mboko eza ya yete mbongo eza ya yete et bota la souci oya ako tia na likambango koleka kutu bino bakolo mbongo koleka bino bakolo mbongo 44 millions d'euros alobi yango bien alobi même kutu na ba mayo officiel mboka na ye France et robimisa 44 millions te. À tous les Congolais, est-ce que vous avez l'homme sur ça la té? Vous avez la priorité moroté, ba école té, ba hôpital té, banzela té, banana biso na Congo. Vous retournez ba centre té, et l'autre ezate, vous avez mbongo nous sur pesana. FC Barcelone. Et FC Barcelone a boyi kotia visite Congo, visite RDC, na ba mayo na bango officiel, o babet la ngo balé. Ba ochanga ba mayo oyo ya entraînement c'est-à-dire mutoye banaye Congo azate bo comprendre ce ko pona nini bato boy baza ko se soucier na mboka bino bona no ba concert na ba musique na banganda bantaba kobina ba nini tout bato mususu bazo la bino souci ya mboka 44 millions bino bo occupé na bino te bino kaka Marcelo Tunazi agobala Marcelo Tunazi pona ni azobala Marcelo Tunazi moi akufaki Marcelo Tunazi azolinga kende kobala na Belgique Marcelo Tunazi moi avandaka mama Esther avandaka na Canada Marcelo Tunazi ba parents ba ndeko ya ba famille ya moi sinaye Blanche balobi Marcelo Tunazi pendant que ba opesa mbongo na ba club européen ya football professionnel 44 millions. Au Congo il n'y a pas un stade adapté, un stade aux normes. Pelouse, il y a stade, comment on appelle ça, Camagnola, comment on dit, stade de martyr. Pelouse, il y a malongate, ma vestiaire, il y a malongate, ma toilette, il y a popola. Stade kaka moko o tika nonka yango wana. Stade des athées.
ba infrastructure ezate ba installation ya malonga adapté aux normes ezate mais topesi 44 millions na Barcelone. Yango to comprendre ce qu'on pona nini batu nyonso ba ko envier Congo parce que ba bike ba congolais ba ibi na bango valeur ya mabele na bango te, ba congolais ba ibi na bango valeur ya mboka na bango te. Donc yango ba o ba yi valeur mboka bazoya na bango kozwa. Tala mundele oyo kutu amona Congo te ayebi Congo te, amona ba congolais kaka awa na poto mais azoyoka pasi na motema. Ebela mbongo mais biso moko esa biso loko moko te. Biso moko esa biso loko moko te. Biso to kutu kuna te, biso to penser que concert ebeta quand, to que les concert quand, na que suma bilamba na que les concert, na que nanga ko sambela. C'est-à-dire biso kuna to zate. Bande ko ngai. Bolanda baka munde ko na biso ya mundele français à lobby pona 44 millions au Bopesi Barcelone et ça lié pas si na motema. Tolanda. Mes amis congolais, s'il vous plaît, expliquez-moi ça. La République du Congo paye 44 millions au FC Barcelone pour afficher son slogan sur le maillot d'entraînement. Sur un maillot d'entraînement. Mais même si c'était sur un maillot officiel, maillot de match, 44 millions. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec cet argent-là pour le Congo? Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour développer des hôpitaux, des écoles, des routes, des infrastructures? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec ce cas? Même moi, en tant que Français, si la France dépensait 44 millions pour afficher son slogan sur un maillot d'entraînement, je pèterais un câble. Même en tant que pays développé, je pèterais un câble. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors imagine à l'échelle du Congo, 44 millions, tu veux faire énormément de choses en Afrique. Les gars, tu peux construire... C'est inimaginable. L'argent, c'est du... maillot d'entraînement. C'est pour un maillot d'entraînement. Mais même pour un maillot officiel, tu fais pas ça. C'est de l'argent jeté par les fenêtres, les gars. C'est une folie. Désolé pour le Congo, mais c'est une folie. C'est une folie. Andeko Bouchi Kolanda. Bolandi, Boyoki, Ndeko Nabiso, Azako se soucier na place na biso. Et biso moko, na minute où Azako se soucier pour na biso, biso ton ba concert, toza chez Joe, toza chez Mbou, toza, en fait, toja li kaka, na katia ba distraction, na katia kolia, komela, c'est-à-dire, ambiance na ambiance, mboka ya ambiance, mboka ya émotion, mboka ya sentiment, mboka ya ngwasuma, mboka ya ndombolo. Batu mususu ba yoka pasi pona biso, o ba yebi valeur ya mabele wana. Ba komana na Congo te ba yebi dia valeur ya mabele ba yoka kaka ndenge Congo ndenge ba Congolais ba lobaka ba yebi valeur ya mabele, mais ba Congolais bango moko valeur ya mabele ba yebi onte. Ba yebi onte. Traité aux leka accord etali ba Congolais te. Ba pesa Rwanda 95% ya mabele ya Congo etali ba Congolais te. Congolais souci na ezali priorité ezali bachela ye date ya concert, akende concert, bachela ye nganda akende kolia, akende komela, akende kobina. Et puis ko soit na ba réseaux sociaux, ko fingana ba rando, ko mitakala na mitakala, Marcelo Tunazi na Marcelo Tunazi, soki ba Chantal Bola, ba Chantal Maboma, soki ba Manuela, soki Mamweni, soki ba Komboni, ba Kombo tout ba sona tous les jours, ba so mi tout ça la rati ba Maboma, c'est-à-dire que eloko tsike non kaka yango wana mboka na biso to okipe na biso tezo leka na mboka na biso bato ba kufa guerre bani tout etali biso te. Voilà trois sujets na ele bino yango wana, j'espère que voilà bato mingi ba conscience. Na yebi que eza facilité pour toi na 95% ba illettré na kati ya communauté, ba inconscient na ba inconscient, ba ignorant na ba ignorant, ba abruti na ba abruti to ba ka vérité. Oya sepelité ngani ko ba ka oza vérité. Na kosuka nanga awa na kopesa mbote nanga rapidement na maître Alain Lyon na 95, maître Nico Jack Bauer na 94, maître Baina très très fort na kati ya Londres, bambote ebele, mama Raissa Pindi Pindi ba Raissa, motema ya l'ingénieur papa Pindi na kati ya Londres, bambote ebele.
En tout cas, bandeko, na osuka awa na ozamulaite, na kobakisa mbote na nga rapidement, na les rassembleurs, Gianni Kabwiko, Paris Centre, Samouraï Manzaou, l'italien, les sapeurs, 72, Lema Ekoyate, président, bienvenue Bianco, Dijanon Fitou, les justiciers à Colonne, en tout cas, Boza Ebele Bolingaka, Soda Nabino, Yamikili, mon vieux, José Enzo, na États-Unis d'Amérique, il y a Guibert Dibonza, les monuments, il y a Caroline du Nord, appelle si DMB, Delquin, Mboyo, première classe, Nakatia Kinshasa, Mike Mumbili, Jimmy Gentini et Fonja, na Suède, na Pessi, Yampangi, Oyo Yamama Lumière Somuno, na Vendée, Bambote et Belé. Na kobakisa mbote na ngai na ya Mida Kitenda na Épineux sur Seine, il y a Daniel Mbabou, il y a José Mbambi na Évreux. Bandeko, tous s'abonner massivement et gratuitement na chaîne Nabino, ezali chaîne Nabiso nyonso na kombo ya JDK Mopao Mokonzi, soda ya auto. Nabandi, on a lobby, ezali pour na ba Congolais bazwa conscience. Awa ma fille des alraté, awa yaka polele, vous avez une bonne adresse. Alors, na kosenga na bino, bandeko nyo surtout au bolinga soda ya poto, vous s'abonner et surtout au sanate grâce Ilondo, les vieux chinois Anderson, Oyoya AD Car 78, AD Car Clean 78. Les jeunes entrepreneurs, mon neveu, propre neveu, en tout cas, bo benga, à la voiture, na kati, pelibanda, et puis, ba matela, ba divan, ba canapé, ba mbetu, ba asala soin, ya tout. Bo benga ye, akoya. Voilà, nako suka awa, tokomi na prochaine émission. Ciao, ciao. Bonjour à tous, bonjour la famille, bonjour les amis. C'est bien moi en personne, Grâce Ilondo, ADCAR Clean 78 service. Les amis, qu'est-ce que c'est ADCAR Clean? ADCAR Clean, on fait tout ce qui est nettoyage intérieur comme extérieur de tout type de véhicules. On se déplace partout en Île-de-France, en Normandie et même dans le 60 à Oise, les amis. Pour un devis, contactez monsieur JDK Soda Poto, JDK Mopao TV. Merci beaucoup mon vieux, merci pour la force, merci pour la considération, je te renvoie de la force. Les amis, abonnez-vous à sa chaîne massivement, c'est gratuit. Il nous donne des conseils, des infos, il nous aide pour les démarches, il parle des choses actuelles, ce qui se passe, des choses vraies, il n'y a pas de mensonge les amis. Pour un devis, soit vous contactez monsieur JDK, soit vous allez directement sur mes réseaux, sur mes pages. Je vais répondre moi-même. C'est ADCAR Clean 78 sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat. On est partout, on répond. ADCAR Clean Service. Et à bientôt chez vous. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonica TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.